Salut tout le monde, bana tata Simon Kiangani. J'espère que bino nyonso boza bien. Ngai mama na bino mama Francis Kabalenda na yeli susu na musala kaka ndenge esengeli. Nazali ko salela tata na ndenge azali ko sengela ngai spirituellement. Donc ba oyo bazali ko lobake ngai bazofuta ngambongo. Eza mawa pona bino. Ezali mawa. Ngana zo salela tata ndenga lingi. Tata pesi ngai musala spirituellement. Makama mineno nga nazo sala soki ezaki na bonzoto na nga na kokango te. Alors, nga nzambela nga po défendre ye ezaka te fois peso mbongo. Baba ki mpavita ba ba bundela tata Simon Kimbangu. Bandima kutu batumba bango, bafuta bango eloko te. Siko po nga na sala nzambela nga fo bafuta nga non. To bandeli ya zero makabwela muki. Batu baye matata ngane na zasiko nazo bundela nzambela nga babi bundela nzambe. Batata na bino kuna balobaka mabe mingi na koma batasi mingi bonki anga tellement bino boza na bébé spirituel bo comprendre kate bazolo bana ndenge ya propre mais bazo chrétien bazolo ba mabe alors bayela bango te babanga bango po ba banani so muto zo banga nzambe te akoya kozwa ba réponse na ye so muto azo respecter nzambe te muto azo yeba nzambe na mokili te nzambe akeli na mokili awa yebi ye te ale bato bayebi nzambe lokola nga mama Francis Kabalenda na banga bato abongo jamais. Donc nazo sala musala na nga bandeko na nga oyo koya ko benga nga abenga na téléphone na nga fo ozala na maturité na sagesse spirituelle so ozala na maturité te ko benga nga te na linga ba bébé spirituel te na linga ka batu ba yela nga lo yenge ba pele pola te ba pele zanga tina te na linga ka bongo te o nga nazo lobela rien que la vérité na loba bien émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité na yaka de ko ba vérité. Oyo nga nazo sala lelo boko mona ngo mabe mingi ba mona ngo mabe mais eza pona bien na bino bato bobunga eza pona bien na bino tango boko vanda lobi boko comprendre voilà na ngana banana na wana na kota siko na sujet ya likambo na vandeli awa lisusu lelo tozo continuer makambo ya dossier kaka ya tribunal wana mingi bazolo bake 26 bafunda te eza likambo 3 nde efunda yango depuis kala bandeko na boyebisa bino omoni 26 ya Angola tata wana sepelaka église ya 3 ndenge ezalaka na Angola te souci na ezalaka éliminer yango Paul Dibuya souci na ezalaka éliminer tala le 25 mai bazokende ko fêter na stade mais a sololisa basoda tinda basoda ba fêta te souci na ezalaka éliminer tellement que komo tonga ndako bakila o azotonga wana souci na ezapela na kati ya Angola église kimbangiste ezala kaka moko o ezotala kaka Angola église kimbangiste ya Angola ekokotala mana Congo te source nango ekozala Congo te yende azala chef spirituel et représentant de l'église de l'Angola pozo comprendre mambo yango te yango wana akotisa déjà ba dossier na ba pasteur nyonso ba pesa ye ba couronne ba pesa ki bokonzi ki azali pasteur ya azali mukonzi ya solo nde ayeba ki deja ke ye azana bakui ye azana makambu na Angola nde ye asalani akenda ko funda makambu wana kala afunda yango kala po ayeba ki ya kolongwa ko éliminer église Kimbangiste direction kamba ekolongwa Angola yango ba Angolais baza mingi kuna po bayebi ke ye ndenga za wana eko dépendre na Congo te eko dépendre kaka na Angola po ye moko aza en personne na Angola. Vous comprenez te afunda makambo wana kala siko dossier wana tellement ki afunda yango kala bayeba kaki bakobenga bango basamba mais bayeba ka teke kozala le 12 omoni o bazwi wana eza 12 bazwi ne 12 moya 12 eza ko basala nango ba jeter wana pena bazwi tata Simon Kimbangu Kiangani nde mutasali bango balapa batie journée ya le 12 wana po yemo pa lobaki bokeni ngamo na uzala wana yangwana date le 12 wana eza tata Simon Kimbangu Kiangani yemo ko mutatiaki yango siko bango bakende ko samba te pona nini ba comprendre que journée ba tele biso eza babe to kende te le 12 septembre aya biso to le problème to kende te yango ba kokaki ko kende te bino bozo kotela Dibuya o papa de lunga na mutu atinda ye na Angola bandeko nini na bino papa de lunga na tinde na Angola po akende kozala chef spirituel et représentant intérim kuna te batinda e bongo te
batinda ebongo te soki batindaka ye na Angola akende na Angola ezalaki te po ye akende kokonza elingomba ya Angola non déjà bakonzi bazalaki kuna wanda ko gérer ye alingaka zala kaka comme donc ndenga mipesa na ye déjà mwana bapapa mikomisa mwana bapapa alingaka zala kaka mais alingaka zala chef spirituel adjoint batinda ye kuna pona bongo te lelo bazali kosenga mikanda oyo bapesaka ye tangu akendaki Angola po akende kosala kentering oyo azosala kuna chef spirituel mikanda o bapesaka ye a présenter yango mikanda bapesaka po atambwisela lingomba a présenter yango siko chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste internationale papa Simon Ngimba Kiangani azali na nkamba donc tena ye azali chef spirituel adjoint il faut alaxe mikanda oyo chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste internationale apesaki il faut alakisa yango po soki ezali te bakokanga ye bino ko comprendre te makambo oyo ezali biblique bandeko na ngai bomona kati ya bible makambo eza o tozo kutana nango lelo o bozo mona ke bakimbangise bazo vanda lisusu te bazo lwa po tango ekoki ya koloba po batu ba comprendre ke makambo bomona na bible oyo esala makana église kimbangise po bakolo bible bakolo histoire ezali biso bayindu yango babomelaka bato nyonso bayebaka histoire ya kolo Yesu na royaume Congo bayebaka da histoire ya bato mwindu yango bomaka balongola batrace balongola makambo nyonso siko oyo bayebaki histoire wana ke kobima kaka vérité nango koyebana po histoire ya bible yo bozomona ezali yango ezosalama na kati église kimbangiste soki botali na 1 roi bobani na 1 roi comment qui 1 roi chapitre 12 verset 1 otangi 1 wana nyonso otangi 1 roi nyonso okoti na chapitre 13 otangi 13 nyonso eza vraiment mulai okoti tina 14 chapitre 14 okotanga okomona makambo histoire obozomona oyo ezalaki na 2 tribus d'Israël Yuda na bana Israël donc roi Salomon tango akufi atiki kibokonzi na ye pa mwana na ye Roboam tango atiki bokonzi wa mwana na ye Roboam nde bazalaki lisusu moko azalaki wana politicien moko boye bato bande kolinga mingi kombo na ezali Jeroboam yende ayaki ko compliquer mwana ya roi Salomon makasi tellement be bato bande kolinge mingi bato bande kolanda ye Roboam azalaki kaka na Jérusalem esika roi Salomon atikaka ye azalaki kaka na Jérusalem Jeroboam ne akendaka penza na bato ebele akendaka na bango ekomaki kuta bitumba makasi doki ezalaki batribu wana babandaki koyokana ata mukie te Roboam abandaki korespecte ka mibeko ya Jérusalem kote ya batu kolakisa batu bonzambe makambo nyonso Jeroboam ye azaki mutu ya banganga ba science ba kis makila donc azalika mutu moko boya mabe azalaki mutu ya banganga kokota bonganga kosala makambo ebele makila kosine ba impact makambo ebele ye yango bandaki kosala roi Salomon atikaki mwana na ye na place mais bango balingaki ko respecter mwana ya roi Salomon te tellement que Jeroboam azalaki penza donc soki abimelaka wape ye bana rapete mais ayaki na nguya moko ti abotoli pouvoir ya Roboam akomi mokonzi donc akomi mona quoi nde baye kokabola royaume entre Israël na Yuda donc Israël na ba Yuda bakabwanelaka wana Israël batikali na Roboam ba Yuda baye kokende na Neoboam kote bakendaka ba respectaka na bango mibeko te basalaka o balingi basala bakisi basala ba impact basala makambo ya mabe babande ko respecter mibeko te tellement a récupérer bokonzi ya Roboam kota kendaki bande ko tosa ta salaki pe eloko te en tout cas famille na ye bakoyaka na malédiction po mabe ezalaki mingi bakisi ezalaki abande ko sala ba impact moko ya mabe famille mo bimba bakoyaki na malédiction basalaka kaka 22 ans na 22 ans o basalaka ekomelaka bango problème bakomi kokufa
famille na ye bakomi kolia bango na bambwa donc bakufaka liwa moko ya mabe bakomi kolia bango na bambwa famille mobimba donc ebebaka makasi donc nde bakenda wana esimbaka lisusu te basalaka 22 ans ya pamba sur 12 tribus d'Israël 10 tribus bakenda kosala bamakambo na bango batongi basali makambo basali ba succès na bango baloyenge na bango ba impact ya bakila makambo mabe nde basukaka 10 tribus bakendaka bango nde basukaka mabe bakome kolia bango na bambwa bavina bango mobimbe bebaka mais mibale o batikalaka na Jérusalem mwana ya roi Salomon Roboam o batikalaka na Jérusalem bango nde bakontinyaka bango nde balongaka yango tozomona lelo bandeko nanga yango tozomona lelo tata dia lungana fumu yisu tata dia lungana kiangani Salomon Songianzila tata dia lungana kiangani Salomon akufi atiki mikanda makambu nyonso na papa Simon Kimbangu kiangani ye mutu akogere lingomba ye mutu akozala mokonzi ye mutu akozala chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste partout dans le monde mais tango ye azotia mibeko batu bazoboya tata Simon Kimbangu kiangani atie résolution yo nani okoboya ngo oyende batiki wana ce qui est président de la République alobi batu babimate si batu tosala babimaka te koma bino bandimi botelemela nzambe po ayena batu po abotami na batu nzambe abotamaka kati na batu mais soki azali mokonzi azaka mokonzi akotikala mokonzi yango tozomona na église kimbangiste nazoloba ngo na internet mokili boyoka makambo ezoleka ezali biblique bango bao bakenda déjà basali 22 arène na bango ezosila bokomona yango na miso tozana bino a bokotala bokomona na bato bazolanda bango bakokufa ensemble bakokufa lokola banyama lokola basoso o batikala na Jérusalem bango ne batikala esika ya malamu po papa dia lungana ye wana nkolo Yesu papa dia lungana ye wana Salomo ye nda atikala Jérusalem atikala mwana na ye Roboam yango to mwa pe atikili tata Simon Kimbangu kiangani Jérusalem yango totongaka yango esika tozali siko bango bakendaka yango tozomona pe lelo bana batata tango tata Simon Kimbangu kiangani batiki na esika epesi bango vertige bango balingi bango nyonso bazala ba chef spirituel adjoint bakoki kozala te ke o ndenge po chef spirituel azaka moko komana ba chef spirituel adjoint ezalaka te bandeko nanga ezalaka te ata tobotami esika moko toyaso combien mais mukonzi atikalaka mukonzi ata mona mutu abota bana ebele mais mwana moko kaka ko mériter ba makambu na ye wana nyonso makambo nyonso ezoleka eza biblique bandeko na ngai ezali biblique lelo toomona révolution mono révolte moko ye na Angola bali bapanza église kimbangiste etikala kaka moko 26 po ya 3 wana ezolanda nkamba eza Congo bango balingi bazala siège na bango na kati ya Angola wana sikoyo bazobundisa Jérusalem yango tomona bana batata batomboka bana batata babimeli kaka na kati ya ndako bano bazobundisa nkamba Nouvelle Jérusalem source ya moto moyindo lisu ya moto moyindo nkamba Nouvelle Jérusalem lelo bakoma koboya yango tellement que bakonzi ya lingomba bavandaki balobi ba chef spirituel intérim ezalité bakozala ba conseiller direct ya tata mokonzi ya boule epesa bango vertige bazomona que jamais bakozala na valeur te non et non bango bazokabwana bazwa parti na bango pe basala na ndenge na bango bango ni so ngai bazala bokonzi mais papa ki solokela loba bana oyo ya ngai surtout bana donc papa ki solokela aloba longola bana musuba kolanda makambo ya lingomba te so bakozala bandimi so balinga bakomba pasteur eza problème te bako na ba pasteur mais bakolinga kozala bokonzi na lingomba te et puis na lingomba na biso nde tozawa eza lingomba ya nzambe eza te bonzoka bokonzi na sentiment ka bozu bokonzi non nzambe moko dirija ka lingomba ne banda ne bandela mokili na banzoto ne se divisa adi a se diviser fois 3 nzambe moko kati na banzambe misato ye moko dirija ka lingomba na ye moko na bakor na ye wana nana tikela kiti na ye mutu mususu te
tozo mona tata toza na ye moko kolo lingomba zo diriger lingomba na ye mais bato ya 26 bana o bango moko baboti bayebaki ke bango bakopanza lingomba po soki bango nyonso bazalaki wana lingomba ekotambola bien te tata reine na ye korene bien te nzambe azalaka nzambe azuwa alingaka te ki bokontina ya kabola wana bato mosusu ayebaki ke bango nyonso bakolongwa sikoyo tellement ke balingi koyokela ete bakei kote bakenda basine baimpact ya makila Paul Dibuya wana papa diangenda zana papa diangenda zali mais naniangaka ye déjà kiti ya papa Paul Paul c'est qui déjà bande ko bundisa déjà papa diangenda abundisa déjà papa diangenda mais alobaka te kibolo babongo te abanga ta te aloba ta yango te abanda ki ko bundisa papa diangenda lelo tina ndenge tozomona lelo lingombe diski mbese tozomona lelo makambo baby boy ezali bango balobi ke biso tokoyoka te tokobanda siko kobondela na ndenge na biso mais biso ndenge toza boye 26 égale 1 biso fo toza na mbongo toza na valeur toza bana poto toza na mituka toza la respectuer tango bato azo respecter biso bango nyonso bakolanda biso bakoya na sima na biso tokokweyisa bango bakenda bandeko boyoka makambo nazoyesa bino eza réalité bakenda na poto na Belgique esika basina ba impact ya makila et puis déjà avant kutu makambo nyonso bango bakabwana na Paul Dibuya et si déjà signé aka contrat na ba mindele o ba yaka ko budisa tata sibo bango kala ne bandeli catholique webi ke catholique yango nde eyaka ko bundisa lingomba ya Nzambe ba missionnaire o ba yaka kala wana o banda ko telemela mama ki pavita no telemela tata sibo kimbango tango bayaka na lingomba mbala moko toya kotangisa biso bible mais bayebi ke histoire na biso mais bayaka kotangisa biso loko na faveur na bango po ba compliquer biso ba limiter biso ale babandi ko Lucas koyo bayebi dake molimo mosanto akoya bazo Lukaza wapi batwana bayeba ke tata simo kimbangu azali mutuyo oyo le wamaka na bible akoya le dominateur du monde so balingi reverser te po bayebi ke histoire ya bible mukolo un jour ekobimaka vérité ekobimaka yangwana banana ko détruire ye yangwana ko compliquer sikoyo babundisa église o même na tango papa ngenda pe na episa bien émission moko na salaka papa ngenda pe batela ye batu babundisa ye bakwesa lingomba ya tata simo kimbango mais batu wana bakokate papa ngenda tikala kaka na tango pe babandaki déjà ko utiliser déjà Paul Dibuya babandaki déjà ko utiliser ye déjà na ba catholique déjà na ba missionnaire basalaki déjà makambo ezaki déjà bien talaka tanga na Italie azana ba makambo na bango nyonso ba science occulte makambo tunde ngazawana wana ndoki boka pena demo du monde oyo azobundisa mokili oyo azana voix moko lokola ya meme azobundisa mokili me bozo yeba te bandeko bango bomo yango bozo mona ke lingomba o bango bazotonga kuna ekokweya bango bazotala forme bazomona ngo lokwa lingomba ya Nzambe bazotala forme me biso bana ya tata simo kibango kiangani totala ka forme te totala ka fond bokoto wango bijou ndenge nini mais eza forme kaka mais biso tala ka fond tala nkamba Nouvelle Jérusalem nyonso eza codé lingomba na batonga ngo codé nyonso eza calculé eza po eza Jérusalem eza lingomba ya Nzambe o kolo so baki bakotonga na tango ya 4e génération yango tomona kawana siko ba pasteur na biso kaka nde ba yako tsengo peinture nini babenga ngoni crépissage batiaka crépissage mais papa dengenda ngekeza na crépissage te faut skoma ba brique e mona na kati papa dengenda tango ya kuti batie crépissage alobaka nini pona nini botie yango crépissage na lingaki te botie yango crépissage po nyonso ezaki na calcul na ye mais azalaki ta déplacer kuta de batie crépissage alobi c'est bon botika yango ka botiaka crépissage eza problème te botika bo continuer mais ba belge tellement bazana nyongo na biso un jour bakofutaka bakoya ko modifier église oyo bakoya ko modifier yango ba belge papa dengenda lobaka bongo bozoyoka bango bakenda ko signer impact ya makila et puis nazo sabino église oyo boyoka ka 26 ezali monde ya mabe bandeko nanga baza bato balingaka pasi te balingaka ko souffrir te balingaka ko nyokama te baza bato balingaka bonne vie ya bien baza bato clique oyo yaka pona ko bundisa Nzambe clique wana botala kata na isa kabino 26 eza chiffre mal chiffre ya mabe botala natela bino calcul na sala ki biso tata sibengi mbango apesa biso déjà mayele toza na enfant numérique
toyebi calcul ya ba lettre na ba chiffre toyebi yango tata Simon Kimbangu apesaka biso mayele wana. Alors ya on calcule bino chiffre mal on a yebisaka bino chiffre satanique 26 bola nanga bien. M eza na 13, A eza na 1, L eza na 12. Ce qui est calculé 13 plus 1 plus 13 et ça li 26. Vous monique eza chiffre mal. Ezali chiffre mal. Mal na ba chiffre et ça li 26. Donc ezali concorde pour me comprendre makamna yebisaka bino eza lokuta te. Ndeko oya magicien ona yambaka wana papa wana magicien wana. Aoti ko pesa ngali su makambo moko très important. Atali singa ya lobi omoni na mokili oyo. Ba tremblement de terre oyo mona ka sala na mokili. Ba impact o Satan sala ka makila makasi sala makaka les 26. Boyoka obino tango bazo ya eza pona bien na bino bebo mona nga mabe nga nazo ko bikisa milimo na bino nazo ko sunga bino ke libulu bokoti eza malamu te batata na bobima susu te po basina déjà ba impact ya makila bakobima ka lisusu te nde bazana so ba mekobima bakokufa basinya contrat batobola penza misapi na bango makile bimi basine impact na makila bakobima ka lisusu te bazo manipuler bino mais tango bazo yesa bino bozo yoka te boyoka siko. Na Inde, le 26 janvier 2001, bazalaka na tremblement de terre, ya makase bomaka batu. Na Taïwan, le 26 avril 2010, bazalaka na tremblement de terre. Japon, le 26 février 2010, bazalaka na tremblement de terre. Japon pekaka, le 26 mai 2003, bazalaka na tremblement de terre. Japon lissus le 26 juillet 2003 lissus bazaka na mai ti na juillet lissus 2003 wana deux fois makile sopana ya makasi. Na Yougoslavia le 26 juillet 1951 bazala tremblement de terre. Bozomon. Donc ba impact ya makila esala makana ba la le 26 ezali date ezali chiffre moko ezali mabe ezali satanique. O kuto atangeli ngezali mukie. Soki abia continuer akokoma na ba 26 yo ezali ate belé. Ba date o esala ba tremblement de terre o ba makile sopana ezali vraiment ebelé. Ezali vraiment ebelé. Siko tango toza nango oyo eza tango maka reine na bango esili. Bandeko reine na bango esili siko bango siko na yeba te so bazo kanisa nini papa dia lungana apesa ka ye bokonzi ya Angola te tango baka kende Angola apesa ki bokonzi ya Angola te ayebi ke deja mabongisi ya Nzambe ezali ke Satan bakokangela ye na Angola wana reincarnation ya Satan bakokangela ka ye na Angola. Yango bomona kake akenda Angola. Yango batinda kaye kuna po azaki kana kati ya kamba wana komi ko wela bakiti ya papa Paul ma BDG zalaki. Si wamona kina kati ya Jérusalem akoki ko vanda te aza dangereux. Azali dangereux. Lisanga wana nyoso bana ba papa o bakenda wana kina ko sala ba impact ya makila. Balinga baya na bisba system na bango ya nini ya kisi na bango wana baya ko bakisa na kamba otokota magie ba kota magie na kambati papa boya ki makambwana alobi makambwana pas question boya bango batika loki ko sala makuna ndenge na bango na kati ya ndaka padi ngenda na église Kimbangu ya Angola kuna na kati ya chambre papa de ngenda batimola libulu basala ba impact ya Satan wana basopela ba makila basala ba cérémonie na marabu moko. Marabu na papa Simon Kimbangu na komeko bimela ye fallait kuta yankamba marabu wana po bana ko kokane lisute bazwa meme bakunda na kati ya chambre ya papa Dengene basala ba impact na kati ya ndako ya Angola wana boye bake nyonso oyo azotonga yango na ndenge na ye yende ngazana so bino bozo kanisa ke bino bato Angola kuna bozo kanisa ke bokolonga be bana batata nyonso wana bazo tia minoko wana bazo kanisa ke bino nde bokolonga pona bozo tonga soit disant église wana bozo kanisa ngo ke ezali église oyo nzambala kaka kotongama bwana problème mutu église oyo elaka ezali na kamba Nouvelle Jérusalem
o bozo tongana sentiment po ba mona bino wana ezali ya mabe ezali ya misala ya mabe nzambe babundisaka ete nzambe akweyaka te nzambe alongaka kaka ata bolobi nga na osalela nzambe na nga papa Simon Kimbangu kiangani nazo ende kolamusa bato oyo me bazo ya susu koloba il fallait boluka bosala examen de conscience il fallait bobondela senga tata tuna ye papa lakisanga eske nzela nazolanda o ezali ya malamu nalanda to ezali ya mabe yo ozali le révélateur de choses cachées lakisanga nzela nini nalanda nzela nini oyo ozali po ba trouble oyo zoleka lelo nazo comprendre ngo te nkolo sunganga boko akosala eloko wana te yango na obenga bino bozo ba bébé spirituel bozo ko wela ko finga nini ekosala po kuna na izana ezali mbongo na mbongo ba mbongo ba impact ya mabe ba sinya ndako wana zotonga wana mindele ba pesa yimo bazo ko financer ye bazo ko financer bazo ko soutenir ye ba mbongo ya mabe biso na kambe kota kate alors oya ko contredire nga azali bébé spirituel ayebi makambo nzambe te azoyeba te ke niveau totambo yelango lelo ezali nde tango nde koki makambo esala maboye tango ekoki yango mona ke makambo ko bombe ezali susu te na kala ezala bado ko vanda bongo te na kamba bozoloba boye eleki pe na internet te me lelo ekomi ko sala po to komi na tango oyo batu ba yeba vérité vraie vérité o batu bazoyeba te eza wapi vraie vérité bazo mema bino place moko bosala bozaka na 22 ans ya pamba ya nkamba ibandaka banda le 6 avril 1921 mama mula betaka ngonga nkamba musale bandi à part ça Adam na Eva basala bango na nkamba ezali carte d'Afrique ezawana ezali esika makambo nzambe bandela esika nzambe asala ba mystère na ye nkamba Nouvelle Jérusalem esika lis esika éclairage ezali étoile ezali wana esika nzambe vandi esika trône céleste ezali est-ce que bazo distraire bino na bato moko bakoti na monde ya mabe bazo ko distraire bino bozo landa bango pe bako bimisa ba moko ya mabe na kati église bozo yeba te me bino bozaka wana lokwa bozo landa bango bazo ko dominer bino makasi boye pourquoi attends bazo ya côté ya bino bomona bato bazoba boko regretter katambo boko ma ko regretter comme la bino c'est trop tard moi maloba nanga boyo ka lelo mukole zali boko regretter. Pour on a fait les apôtres bien na bino. Beaucoup regretter comme la cabine c'est trop tard. Et comme la bino c'est trop tard. Bon, on a la yingana ye la bino et yango. On a la yingana ye la bino et yango bande konanga. Apprendre à laisser. Si on a la conscience, ok, on a l'examen de conscience. On a bon de l'océan nzamba sunga yo. Mais si on a la conscience te, on a la kofinga. Misuni bazawa na baby na bango vérité. Mais tellement que va comment kosimba mbongo. Yango monke bango koka ezate baza bazolanda bango kaka mais nzambe akweyaka te nzambe alongaka kaka nyonso tozosala tozomona oyo nzambe si ayebi yango dibuya azojouer rôle po azali réincarnation ya Satan bakokanga ye na bino bato na ye bokokende na ye boke na ye. Merci na tutu balandi ngai tomonani à la prochaine bye. Mabota la mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kibangu naloki mokili, Kibangu naloki mokili.